Salut mes étoiles, salut mes abonnés, salut tout le monde. J'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Napesi bino balo sako bambote na bino toujours Jika à mode naturel. Merci na bato balinganga, merci na bato babenga biso, merci na bato bayaka ko commenter, merci na bato yo bapesa kabiso ba remarque pe ba encourager kabiso, merci na bino nyonso. En tout cas bobengela nga ba fan ya mopa mokonzi songa mbeli quadramane. Aïe, bobengela nga bafana mama sie bakoningisa mokili, bobengela nga bafan ya Tigre Molodoi, bobengela nga bafan ya Feregola, bobengela nga bafan ya Fabrigas le maestro na bosana nani Héritier Wata. En tout cas ba musicien nyonso bazo sala lolendo ya mindule ya mboka na biso. En tout cas topesi bino balosako ba ingeta na bino. Alors mutu moko atuninga Jika, pourquoi olobaka babengela yo bafani ya mama si mama si aza star te nani akosi yo? Mama si aza star ya makasi. Mama si azali lolendo lokumu ya mboka na biso. Mama si azali kotombola bendele ya mboka na biso. Ezali pona mama si tende tokozala awa tokolobela makambo ebele. Félicitations na Koffi Olomide. Légende akotika la légende. Na bandeli légende akotika la légende bako échanger et légende na eloko mokote. Yango bato ebele ba yebaka te stratégie ya Koffi Olomide ezalaka nini. Comment Koffi Olomide a réussi? Comment Koffi Olomide a réussi ko s'imposer pendant 40 quelques d'années na monde de musique, monde ba problème, monde ba rando, monde ba rancune, monde ba poison, monde ba problème ebele. Comment a réussir qu'on s'imposer pendant 40 quelques d'années sans kolimwa babeta ka kombo na matin midi soir. Yango na lobaka na musicien moko boye, écrivain moko boye na lobaka na ye tuna secret et pas Koffi Olomide akope sa yo penza secret. Secret neza nini? Comment réussir pour s'imposer dans le monde de la musique pendant 40 quelques années? Et ça facilite. Bato ebele Koffi Olomide abimisi album na ye ya remix. O na koleka na koloba longo nyape matondo. O respecte matoi na biso. O zongisi bakulutu bayaya ba mama na mindule eleka. O zongisi bango na baye bakenda sango. O zongisi lisusu lotomo mindulo batu bayoka kala. Ta mususu mwana lelo ayoka yango biente. Kasi na album oyo zongisi yango. Ozongisi yango pamba te, ozongisi yango na moto. Ozongisi yango na eloko tobengaka fe. Ozongisi yango na eloko tobengaka moto o babengaka le fe. Bobengala nga bato bazo sala version originale ya Koffi Olomide ke bazo yemba yango pona mwana na biso Didiston. Na lobby bobengela nga bango selo bino soki botie Didiston oye bakolela Didiston bokanisi ke mbolo te ezande Koffi Olomide. Boko tinda siko ba ivoirien bagende koluka vrai original nango egali nani egali Koffi Olomide. Bozo tinda batu na ba mindele na batu mwindu na batu nyoso ba yebaki Koffi Olomide te na ba o ba yebaki ye me batikala koyoka son wana te na kilelo parce que vitesse internet ya kilelo eza mama na fimbu na kilelo. Bozo tinda bango bakende koluka ngo Koffi azongi lisu na actualité mba loko leza na kacha remix bato bazolinga bakende koyoka version originale na remix. Oyoki ndenge na benyango na lobi version originale na remix.
Donc il n'y a pas version pirate, il n'y a pas version originale. Il n'y a que remix et version originale. Cela veut dire que quand il y a remix, c'est la même chose et parfois on ajoute, parfois on enlève. Mais il y a version originale. Il y a un des sali que quadraman songa melite Koffi Olomide wa makabo. Et le bana ngata mandaza wa tabite te dada na bangi Koffi Olomide. Fabrice Napso pena lobi te dada na bangi Koffi Olomide. Lelo pena ndimi ke Koffi Olomide a mutu mususu. Bondimi yango Lelo pena ndimi ke Koffi Olomide a mutu mususu. En tout cas, tika na yebi sabino que Kolo Bez, Kolo Makambo, Mosali, mon PC actualité, ce n'est que Koffi Olomide. Usine ya fabrication, Tolongoli Werason, c'est Koffi Olomide. Et c'est depuis longtemps que Koffi Olomide a dit, je mange avec mes enfants. Vous comprenez, vous comprenez. Koffi a dit, je mange avec mes enfants. Big Makambo ou pas, qu'on soit na ou pas. Donc actualité nanga et vous la base que pour na soit na gina musicien qui nga de té. Actualité nanga faut ezala. Yanga. Emba yemane la ke bakolela. Hippodrome Koffi Olomide. Bato ba yeba ki te ke hippodrome eza, ba yebi déjà que hippodrome ezali. Bon, bazaki qui dit, baba yeba qui te ki hippodrome eza. Donc à partir, il y a remix. Déjà mon tout toi tu na mon tout na eke. Koffi Olomide so préparer mon bangé na concert na combo ya hippodrome. Déjà Koffi Olomide abeti mamana de oyo kakakeno bim. Batutu nasi. Actualité simbami ezo bougete. Après yo oya que Koffi Olomide en actualité, t'es en actualité. Que Koffi t'es en actualité. O Koffi Olomide t'es en actualité. Tu quand appelle ça un exemple avec beaucoup de respect. Au moni bateau bazar en actualité te. Ata bimisi bez na elelo. Et le mamate. Et beta madisoluti. Et ningisate. Et bougemete. Et ça la ni chaud ni froité. Bato penza bazan actualité te na bandeli. Bato penza bazan actualité te. Ata bimis asali bezi ya ndenge nini. Ata sali nini. Ata sa de Koffi sifika sala. Mama si sifika sala. Ouah. Et wow. Vous avez compris que tout le monde a changé leur langage. Je vous remercie les gens qui m'appellent. Je vous remercie les gens qui aiment ce que je fais. Mais laisse-moi vous dire, lorsque vous m'appelez, je crois que m'appelle la bino ezali ya malamu pe ezali ya mabe. Parce que lorsque vous allez ko benganga natika ko défendre mamasi, ils appellent Yamabe. Artiste balaye bakambu na ye na misala na ye. Bato ebele batika totika musala ya koyeba bambuma ya ba artiste. Tokoma kokota na ba caleçon na ba sous-vêtements ya ba artiste. Tokoma ba membre ya ba famille ya ba artiste. Maman si obozo lo ba lelo matin midi soir totika kolobela ye c'est bien. Mais je me pose la question. Donc quand on insulte maman si c'est bien. Mais quand tozongi si montre na l'air normal, non, il faut être humilié. Mais pourquoi cet langage? Boloba kangona batu musuti. Te po yo tolinga côté. Ça ce n'est pas l'amour. Il faut dire aussi aux autres que libérer la vie. Eza la ex. Eza la moi soit présente na vie à Koffi Olomide. Pour libérer vie là-bas.
Bon libérer ma vie na bango. C'est simple comme de l'eau boire. À aucun jour, on peut s'asseoir, on peut se mettre ici. Poto bandaro discuter, poto bandaro lobelaka, makambu. Il y a vie privée, il y a leader jamais. Bawera basala ba polémique et salemate. Et puis les gens qui vont se permettre de la vie privée yaba, ya Koffi Olomide. C'est parce que Koffi Olomide sera continuer la vie na yo. A sala ramuto comme star. Didi sono biso bino bozo lobela. Eza ya sikate. Toko bandozonge la ngote. Et puis yo mutozo la nanga oebi ke muto sala didi sono eza papa na ye. C'est normal. Ba papa to ba maman bazana ba devoir ya osala ko fungolela bana na bango banzela. Parce que vi na biso awa na moi na se ya moi eza bana na biso. Lelo na landi GG bongoli maloba. Ils ont compris que dans le passé basala ba erreur. Mais ba erreur wana lelo bazo corriger ngo Koffi et pourtant Koffi côté papa est impossible de corriger. Côté to benga ke Koffi père est impossible de erreur wana bo corriger parce que tant bozo koma bo corriger Koffi ba erreur wana ezozongela bino moko. Ta bozo ba bo corriger Koffi ba erreur wana ezozongela bino moko parce que Koffi c'est un père. C'est un papa. Or, il sait protéger ses enfants. Or, aïbio fula bananaï. Or, aïbio sala bananaï. So moni mona Koffi. Ana monde pesé internet ti yeba ke mama naïe alingiti. Il est le seul musicien. Ezala bassi naïe. Ezala bananaïe. Après ça, bango faveur, il y a botombo là. Il est le seul musicien. Ana bâton. Il y a Eloko Babengi Bez. Allez-y, allez écouter cet album. Boyo Kabanzembolo, quoi Nzemboyo, papa rendre hommage na mwana na ye. Sa première fille, Minou Olomide. Oyo ki rumba, oyo ki penzo lobite, ipodome kozala somo. Bato bele babando ndima ipodome te. Soto beti li solo ipodome oyo kaka jika changer sujet. Jika changer sujet. Ipodome ezala te. Mais aujourd'hui il y a les gens qui disent tozala. Totala randenga obeta yombo. Tozala. Tokendo tala ndenge aoyoka soni. Tozala. Toketala ndenge aosambwa. Tozala. Toketala ndenge. Donc vous confirmez que Hippodome est Kozala. Parce que niveau y a Leven, niveau y a actualité Koffi a mis internet, mutu moko te aoko kobomango. Mutu moko te aoko koko effacer yango. Mutu moko te aoko koboma actualité wana la famille. Ça je vous dis que ça c'est une autre level. Ça c'est une autre monde. Ça c'est une autre niveau. Donc actualité oyo, tango yo zo bina, yeba ke tango zo bina yango, ozala warrior, ozala nani, ozala na, yeba ke tango zo yemba ka Nzembo wana. Ya eza Koffi ozongisa na actualité, ozongisa déjà na actualité nanko. Ezala zo bina ngo po okabola famille. Nous on s'en fout. Ezala ozobi nango po okata séparation papa na bana nous on s'en fout. Mais tozo lingato tchabino na mutu que bana baza au-delà. Koffi moko afanda aloba bana baza 11. Ezala baza plus que 11. Ezala baza moins que 11. Mais tant que ye moko afanda aloba naza na bana 11. Donc bana mo pa o baza 11. Tant que biloko nyonso bozo sala wana ezo zongisa kaka buzz ezo zongisa ka actualité suivi ya Koffi Olomide ingeta
me mafinga nde tozoboya biso toyaka yango na lobaka totikelaka bino temps boloba totikelaka bino temps bozonga na nzela me tango biso toyaka ekomaka ya bapele tango biso toyaka ekomaka ya bamessage tango biso toyaka ekomaka ya tobanda koluka yo yaya nayebi ke na poto balinganga nayebi ke bato mosusu mpe balinganga te aokoya mpenza na émission na nga azape na ye me kolinga na yo ekotika te na telemela mabe parce que lokwa yo linganga do na telemela mabe te parce que yo linganga non etikanga te do na telemela mabe te parce que soki na telemeli mabe muto alinganga aolinganga lisute non ça ce n'est pas possible ça veut dire que na komo dépendre na bato non ça c'est impossible c'est impossible parce que côté ma finga jamais na monoko nanga langage ya insulte ekotika la kobimaka na monoko nanga surtout na o etali mwasi me nazongisaka bato nde na nzela oza kosala eza yango te makambo ozosala eza yango te soko fingi mwasi moninga na yo akuba aza kitoko te yayeba na mokili oyo mwasi ya mabe azala te mwasi ya kitoko azala te aza nzoto makasi yaya mwasi ya nzoto makasi azala te lelo soki totali bien si 100% yaya ko retrouver mwasi ya naturel eza pasi atolobi na nga naza matama minene ya tanke eza naturel nzambe azwa lokumu lelo ko retrouver mwasi ya naturel eza pasi basi nyonso balati complexe basi nyonso bakebakata bango banzoto basi nyonso bakomi donc bakomi so talié penza boy olobi Seigneur nous sommes dans quoi olobi Seigneur nous sommes dans quoi mais yo ko fanda te o dénigraka moninga na yo mwasi o aza na rien à voir na yo non vous aimez Kofi vous n'aimez pas Cindy c'est bien c'est votre choix. Est-ce que choix ya mutu bako obligé yo que yo pendant zabo il faut linga kaka mutu te bako exiger te mais ndenge ba exiger te nde biso tozakata na limienia na ngambo ya mama lié bino pe boza na limienia wana na ngambo ya Cindy abomi quartier latin akotisi yombo na kata quartier latin depuis akota quartier latin wana za maloba bozolo bana kuzu mena boye boye biki Cindy, Mama Si a contribué et belé dans le quartier latin. Mama Si a sali et belé dans le quartier latin. Mouta Boyango a zaté. Et jusqu'aujourd'hui, Azo continue à sala yango. Tu es bien, Gobisonyos. Kofi depuis accepter moi na la vie na ye aza sous na chance te. Est-ce que boyebi définition a chance? Boyebi définition ya succès. Tant que yo zo le bela Kofi, c'est qu'azana succès. Tant que ye kuna zo le bela Kofi, c'est que Kofi a un succès. Parce que muto a un succès te par le bela kaite. Muto a un succès te bande konanga, andenga mabete, to beta li solo to solo la entre nous. Muto a un succès te par le bela kaye ata soko mokete. Ba le bela ka muto a un succès. Ba beta li solo kaya muto a un succès. Beze simba rapeka na muto azana succès na bandeli beze simba ka na muto azana succès so azana succès te amusoso lelo soki ye kuna batu nyonso y compris biso to lo bela Kofi parce que Kofi ana makambo Kofi ana makambu, Kofi ana ba succès, Kofi ana makambu yaya. Et puis a force kate. Soit betika et loko, ndeto za boye yaya a lancé album mobile za disponible remix na ye. Ya hippodrome. Ozoyo que internet ndenge zo ningana. Ozo mona moto ezopela. Banko jongo sikoba osala challenge bazo kanisa keno to sala peut-être poto ko isa mama cité bozo tombola nde mobala mama si bo tombola nde légende na biso bo la keno à parier autour sous soazate il est le véritable légende bozo mataka mobali na ye bozo mataka ye
bozo mataka quartier latin zo panza na mokili mobimba quartier latin zo tombwama quartier latin zo kiende lisusu likolo makasi donc soki bino bozo kanisa keno nde bozo sala wana eza pona peut-être pona kokitisa Mama Si, ne vous trompez pas parce que Mama Si n'a rien à voir wana eza obalobaka remix bino nde bosali ke remix wana esimba kitoko bino nde bosali ke lisolo remix wana ekende gu bino nde bosali ke lisolo remix wana penda ko ebeta wow bisous là-bas bino penda nde bosali yango sans discussion sans tembe sans débat bino nde bosali yango penza en tout cas je n'ai rien à dire en tout cas on a koloba na bino penda keno boyeba keno bo contribuer na avancement bo contribuer parce que on nyonso bo sala na TikTok on nyonso bo sala na YouTube na Facebook ezaka n'intérêt ya Koffi Olomide ezala yo muto en ezala yo muto kindoki ezala yo muto mtema mabe ezala yo mokaboli ba famille abato nyonso zo sala ya ezaka n'intérêt ya Koffi Olomide ozata n'intérêt moko te na kati nyonso zo baluka ka n'intérêt ya Koffi Olomide nyonso zo zonga ka n'intérêt ya Koffi Olomide bokomata bokokita succès bana na ye bokomata bokokita nyonso bana na ye nyonso poto pesa conseil entre Yaya na Leki Yaya jamais tikala koluka Leki makambo Leki muto alukaka Yaya makambo lokola Leki peut-être na ye atikala ko considérer Yaya na yete en tout cas wana etali bisoti mais les jours Leki akoyeba kake kinganda zala Yaya nanga wana peso dépendre na Leki te ezo dépendre na lolenge bakolisela ki Leki voilà les problèmes les mamans ezo dépendre na lolenge bakolisela ki Leki bakolisela ki ndenge nini bachaki ye na mutu aza ye moko to aza na bandeko parce que nga soki bachaki nga na mutu ke nazaka nga moko te nazalaka na bandeko en tout cas na oyeba ke nazaka nga moko te nazalaka na bandeko nyonso na kosala ekozala pona intérêt ya bandeko na ngai ezala papa moko mama moko te ezala mama moko papa moko te na kosala ngo pona intérêt mais siko soki bachanga deja na mutu uta bomwana ke nazalaka nga moko nazalaka na mutu musu te est-ce que ça ne loko musu toko forcer place wana eza jamais et le monsieur eza place wana toko forcer za te mais loko toko loba eza que bocha limite botika o didiso naza lelo eza papa na ye tozolo babana moi c'est ex azalaka mwana ex azalaka te mais mwana esengela zonga na nzela yeba keno au père mais ngana oyebisaka yo ke oyo ozosala ozongisi mopa en actualité mopa wa beti likolo na ebisio ke soke loko yo mopa o ezala remix esimbiki oyo rapenda ke no mutu wa beti peza un coup une flamme remix esimbiki to ebeti wow ezala osali yango pona motema mabe ya zéro ma Charlie. Peu importe na modèle au salé yango au raté parce que e beti wow Koffi asimbi coin na coin Afrique mobimba Koffi asimbi mindele batumwin na ba façon nyonso ezo bet timi Mama Si balobi biso tokotikate basindilo balobi biso tozali awa bafana Koffi balobi biso pe tokotikate gauche droite ba mati bakiti yo warrior zo salango na buli ya koloba ke nazo sala pona bakitisa Koffi do yo warrior pendo zo sala na place zo sala promotion na bino do yeba ke zo sala la Koffi promotion gratuitement skoto salindeni to sali sikondeni succès zongika na sama kula Koffi promotion ya hippodrome zongika na sama kula Koffi mutu nyonso lobi hippodrome tokozala ba témoin si vous yeba ke soko koya na boule ya ko détruire Yaya ba concert déjà ya minene lokola ba concert ya hippodrome wana chango na mutu na yo sécurité zalaka ya ko sakanate parce que mundela yeba ka place wana makambo ndenge na ndenge ekosalema mais na place wana lokola bato ebele bazana soif ya komona mopao na podium ensemble na quartier la terre elongo na molonga ni na Mama Si
baza ko beta bato baza na soif wana bato baza na douleur wana ya omona bango penza bazo beta boye ya ato ye esimba te ato meki 0 ato Mathieu Kiti 0 ato zongi 0 ato ke na gauche droite 0 ato salinini esimba na ngote ya lokolo obeta ka biloko nyonso obeta ngoka na mai wa donc omoni so obeta eloko na mai obeta ka wa ebeta do esala eloko te donc na place bobo actualité à mutu bo imaginer que non bino moko bo pelisi actualité à mutu bo tomboli yango alors to doser ba mafinga o bo finga kama masi boye bakena sina rappela bino eza na bato yo balingaka te kuna soke sala bino pasi yeba ke biso pe sala biso pasi tango bino botele maka bo finga mamasi to poser bino question asala bino nini réponse ezate azwa mobali ya bato yaya mibali boza awa bolandanga bino ne bozala bato aliboso ya kodrage basi libanda bino nde bozaka bato aliboso ya kokosa basi ya libanda wana ke boza na basi te bino nde bato aliboso bozaka kokosa basi wana ke oza na procédure ya divorce bino nde bozaka bato aliboso ya kokosa basi wana mwasi na azalaka mabe siko mwasi wana soka mikotisi lobi ake koyeba keno oza na mwasi na yo na ye bosi bokangami moyebo se détacher ezate na bango mibale na lingi bana mibale nde ba répondre nani aza vraiment véritable victime nani aza véritable victime tout changer je vous aime je vous adore la famille on se retrouve prochainement mama si a sacrifié bolenge na ye tango bozo loba bo doser parce que a mérité obino bosala raté voilà so bolobi ke jika esengeli yo lobela côté wana na lobela côté wana en étant qui en étant tous à la bateau zala église au milieu du village naza église au milieu du village prévaler na tikala ofinga te prévaler na tikala ko dénigrer te soki A B C na bimara libanda te voilà na bimara libanda te yango nde problème nazala sur place. Mais côté kuna na okende osani star te eloko te na osala ni la famille to bongisa to ana problème na moto te mais sindi pas à moto yo posa moto ata famille na bino zaka ya bassin so ki chaque jour ba finga ka yo bato bakoya koloba je vous aime je vous adore longonya na Koffi Olomide longonya na quartier latin volcan obetelo moko somo eningisa mokili ngamona okoka ngote so na fandi penza boy posaka na binangoka posaka na binangoka merci na bato balinga jika to lingande obina anesengo merci beaucoup merci na bino je vous aime je vous adore tokutani mbalasima Koffi Olomide beta bango balela la kisa bango que muto asimbi nzete leader azalaka moko bazalami balete légende azalaka moko yaya babeta histoire ya bato balimo babeta ya Koffi